Monsieur Martin Fayulu, après Sanzaminei, aux États-Unis, aux Zongana, Kinshasa, au lobby aux Okende pour na maponami, ya kowele la toba élection anticipée. Yeb sabi sozo kanisa ko sala mandenge nini. Elo ndeni no komema basusu kondima pe ko sala yango. Pour mboka e bonga, il faut pouvoir oyo ya peuple ezala. Yango to lobby, to kende na maponami. To zela 2023 te, mais to kende na maponami ya noki noki awa na katikati awa. To yokana to tia ba institution o ba bengi réforme institutionnelle to sali ba réforme wana biso no so lisanga e likambo ya moto moko te e likambo ya biso banso bana ya mboka bato yo ba politicien na bandeko ya société civile bafandi banani to ke na lisolo wana to sali bon siko to ke o yo azali penda moto ba pona ki peuple la pona ye ozala yo député provincial député national président de la République. Il y a les cambo, le cola ya mwana, oyo, balobaki bakata, balobi, maman ya mwana, lobi que non, bokata te, bo pe ça y est. Ok? Donc, si ko to lobi, boye, so ki to continuer boye. Botika kabila na Tshisekedi ba bundaka, tango nyoso. To lekisi boye, lelo yo sans aboni. Sanza presque zomi na mwambe lelo yo, eloko moko ezali ko sale mate. Donc c'est très grave. Voilà la solution yango wana na lobina ba sango ba mipe ba missioni ba oyo ya réveil ba kintwadi ba kimbangis ba misusu oyo na ba musulman ba sangana ba bengisa ba politicien oyo ya Congo basi mibali bandeko ya SADC basala ndenge baninga na Afrique de l'Ouest bazali kosala CEDEAO babengisa biso lisanga to vanda to yokana po to sala makambo wana to kana élection noki noki ezali te ke ndeko Kabila ye apesi moto na ye oyo soki Ronsard Malonda ake kuna koloba na batu ya cour constitutionnelle basala makambo ya komebisa ezaleli ya batu basala non oyo kuna mbongo ya leta bako liango lokola nguba ba procès tout ça boni procès uti kolekawa komoko ya malonga te parce que eloko ya malonga nini bakateli ndeko mbula oyo 20 ans. OK? Ndeko Kamere. OK? C'est bon parce que bakouti kambongo l'état te et kende boy. Mais ceux qui batiki makambo ya 15 millions. Et le ngolo bakeba suki na nzela. Ceux qui batiki makambo ya bateau ba mi pesaki ba frais ya supervision plus de 20 millions. Batiki makambo nanzela ceux qui batiki makambo yo ya baso de mouton mbongo zali boni donc il faut ba kendela ngo tina suka ko kena suka linko lobake ndeko Tshisekedi azana kati wana ceux qui batiki ye c'est que il y a un problème Olobi awa ke au sengi ba kambia église au sengi ba partenaire mususu est-ce que si au contacter bango tozolo ba na biso déjà pour la démarche na kisalam wana za makambeko ya sima na beleli mbela bayoki sikoyo tokolanda procédure tokotala ndenge ezali bango bayoki bazali bato ba père spirituel bayoki bayibike mboka ezokene mabe bango moko basali ba communiquer balobi yango sikoyo na ndenge na bango batelema ba sala oyo sengeli basala ne bako koma kona ndenge soki déjà bazoyo kanate pona kopona mokambi ya seni tomoni ndenge salami na makambo ya malonda ba mipe na ba missioni balobi ki basala ki erreur ba zwaki bango par surprise na madame Janine Mabunda et eza lokola a kosaki bango mais sikoyo bazongi sima balobi ki liloko ya liboso fo ba réforme institutionnelle ezali kambo yoka te ezali likambo que même moi si na mobali na ndako baswanaka ceux qui baswani sima bakoyokana donc bango bazali bato yo baza ko kamba ba ndako nzambe na biso il faut bakoyokana balobaki te ke basilisi wana balobaki ke bakozonga bakosolola yango no tolobi ke bazonga basolola mais bakozonga kosolola te pona moto ya kokamba seni non bakozonga bakosolola ndenga na sengi
pona koloba tala mboka ndenge za kokende siko to sala nini Fayulu président élu asengi biso to zala elongo to bengisa bango po to sangana bomoni ndenge nini bakokende pa ya ndeko Songolo balobi yo moni ndenge nini bakokende pa ya ndeko Pakala yo moni ndenge nini bake pa ya ndeko Kingandi yo moni ndenge nini bake pa ya ndeko Fulani yo moni ndenge nini basangisi ma oyo nyonso bakoyoka maye bakoyoka pa ya bandeko pa ya ndeko na ndeko baye balobi ke bon sikoyo tala biso tomoni tokokende na nzela oyo eza likambo ya moto moko te ako imposer kalobaki oyo nga na lingi yango ekosalama ya likambo tokoyoka olobi boye balobaka na ndinga ya lifalase de choc des idées jaillit la lumière biso na mboka na biso baloba boye la palabre africaine na se anzete bovandi bosololi ti bozui solution. Aujourd'hui, on a une réforme de l'institution, mais déjà, dans le FCC, bandi ko pesa moi ba loi pour la justice, yo te ki openza te lobi yango ba pona yango lobi ni. Soko yo kinga yite se ko na retard. To signer ki biso bande ko ya lamuka, to signer ki communiquer sur ça pour ya ko lobake to boyi yango na motema moko. Donc et donc on est au salemate. Nazo ngona makamba malonda sikoyo iyaza deja wana. Ba ozongo kantiki ba ozonga sima to nini bo mema bango kozonga sima ndenge ni po Assemblée nationale esi endimi e kotinda yango na bazuzi pe na président de la République. Ndeko nangai boyoki ndenge ba député ba komi. Assemblée nationale bandimaki yango te na ndenge e longo bani. Ezali tricherie. OK? Deuxièmement, mbala ya liboso e salema pona kozwa président ya Seni ndenge salami wana salama boyete bazwaka te ba membre ya Seni moko na moko non membre ya Seni d'après la loi oyo toza nango sikoyo loi wana je crois la loi 2013 d'après cette loi Seni ezali dirigé par un bureau de 6 membres et puis par une plénière de 13 membres. La plénière, c'est le bureau 6 plus 7 autres. Ça fait 13. Ça, c'est un. Des deux. Na Katiwana, président Aseni Aouta kana société civile, donc na confession religieuse. Donc na Katia bureau, société civile, azana membre moko. Maintenant, oyo babengi batuyo baza majorité na Assemblée nationale. Bazana membre boni misato. Bato yo bazana majorité te bazana Assemblée nationale, bazana membre boni mibale. Président société civile donc confession religieuse, ceux qui basangisi bango nyonso wana. Parti na parti et pesi ba membre ibongo baye ba poni bango ba entériné wana. Mais oyo salami wana ezali buzoba mais siko biso to lobi même wana to boyi et salama ndengo wana. Liboso to kokende na ba réforme. Est-ce que Seni et kozala kaka ndenge ezalaka na loi ya kala? Faut la loi wana. Soki totali loi wana. Tokende na loi électorale. Et kozala ndenge nini? Totali makambo nyonso to kotala. Soki totali to bongisa ngo yango to bengi réforme institutionnelle. Kaka na loi électorale te. Kaka na loi portant organisation et fonctionnement ya Seni te. Mais na makambo etali corruption. Na makambo etali armée, police, sécurité. Na makambo etali juge ya contentieux électoral. Totali makambo nyonso wana to sangishi to lobi ke to yokani siko biso no sobana ya mboka to kende liboso bana élection anticipée to kata makambo yo bayibaki vote ya batu tango na lobi kaka vote à présidenter même ba député mususu baza kuna mingi bazala qui est lutté donc to kende to salama ponami yasika noki noki et puis to bongisa mboka na lié bisi na bino bosali bobi bana mboka ba mbongisa pona côté milango mais loko nini bosala concrètement samedi au eleki na Kinshasa ba lucha filimbis CLC ba salaki baninga mususu mangoma mususu ba sala jeudi bino bosala nini exactement mais ndenge tolobi na bana mboka ba mi bongisa mi et sikoyo oyo ya lucha
filimbi misusu babi bongisami o eza koya bokoyoka là ni biso tosali communiquer tosali déjà communiquer bolandi yango que mikolo eza koya tosali kopesa lisusu na koloba na bana ya mboka na Congo mobimba pona kotambola osali Sanza Mineyi awa mais na Sanza Mineyi wana coïncider que okomaki président ya présidium ya Lamuka mais mandat na otoloba esili sikoyo nazi coordonnateur à Lamuka te. Il y a des circonstances, il y a force majeure. Je ne suis pas, on n'a pas encore fait de passation et tout ça.